Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo eloko ezomemanga na bandeko nanga ya basi na bavio apresse kolula kolula bato anketo alingi komona muninga za na jeep te alingi komona muninga tie kabelo ti na fesse te alingi komona muninga atambola na linette ya Louis Vuitton te yende ayebi bomoi nanga eyana butu eyana moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga kokende Dubai eza mboka kitoko komona ngo pe na ba Facebook na ba information eza mboka kitoko kokioza attention lulo kende mais ozokende pour quel but koluka mutu na vie na ya zala bien eza mabete mais ozala bien na ba moyen nini Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment connu notre son capoteur, pour la vie à moto, et ça est sauvé, ça fait monter. Nous allons monter, on va consommer la vie. Bon, on va consommer la calibre, ils ont passé. On va consommer la confuta, pour la machine de l'eau. On va consommer la vie. La provision contre l'andako pasi oya kobandaka kofuta mpona mosulu na ngai nalingai kozwa ngowa nasombaka bamobunda nasombaka ngombe mobumbe mpona kende kotumbango mpona zwa bolungisami ya masumu na ngai Merci pour la bonne amie salut. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons un divertissement également. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous précisons à la prise de vue avec Gédéon Loaé. Et comme d'habitude, d'ailleurs, la réalisation est bien signée Jonan Zouzi et Jordan Panzou. Et vous qui êtes toujours branchés, continuez à nous faire confiance. La première des choses, aimez la vidéo, likez la vidéo. Cela nous fera énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. D'ailleurs, ça se fait gratuitement. Donc, en tout cas, soyez nombreux à vous abonner. Faites le maximum de partage en ce qui concerne nos vidéos. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons aborder le tout premier élément
c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris de détresse, aidons le démuni, aidons les orphelins et Dieu nous bénira certainement. Suivons, on se retrouve juste après. Ngai kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na muninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abenge biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis que bébé maman msokota mabala pamba nasengi merci nabandaki koleka ana kamana nga komina Axel ale ngal bi akaba bi to bozo biso kasi tokende te petit awa na expliquer bango papa na nga kufa maman msokota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nakola pe kokoma na ibi kotanga te nakola kokoma bandaki nakola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Ok, une nouvelle opportunité. D'ailleurs, il y a baisse de prix pour vous qui suivez Nouvelle Tendance Télévision. Vous avez besoin d'un terrain, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Descendez sur terrain, vous allez voir ce qui se passe et nous allons prendre beaucoup plus de détails puisqu'il y a des gens qui sont déjà là, prêts, en train de nous orienter. Suivons. Et Yasika na Kinshasa, boye tika la kozala te makelele tata lopango et sili Toronto City à Maluku, bana RDC congolais, opportunité à Sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango. Avec le $4000, okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku.
dans la ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, et des concessions Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, à entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est chose à Moulaï. C'est chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Banaka baposa enfin molakisi ya solo aye Rose Couture, la haute couture au rendez-vous pour événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour olata kitoko batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela yo lisolo te. Luka Rose Couture pour olata kitoko bavoiti te. Tala na ngengi batonga bakosa bavoiti te. Infiniment, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Un dossier du jour déjà. Et Dubaï en soi, faire un voyage pour Dubaï, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais déjà, ce qui dérange un peu, c'est la manière dont les choses se passent aujourd'hui. C'est-à-dire cette manière de faire du trafic, c'est ce qui dérange. Plusieurs, pas seulement les Congolais, il y a plusieurs Africains en fait, qui sont aujourd'hui victimes de tout ce qu'on est en train de vivre sur les réseaux sociaux, les femmes qui se sont décidées afin de dévoiler ou de dire rien que la vérité. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas encore tard, mais on peut quand même dire que la part de responsabilité est partagée. Vous savez, ceux qui vont à Dubaï, ce ne sont pas des mineurs, en fait. Ce ne sont pas des petites filles, ce sont quand même des filles engagées, ce sont des filles responsables. Et je pense que tout ce qu'elles sont en train de poser comme acte, elles doivent être aussi responsables. Il faut assumer. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Nous sommes en train de voir deux filles. On va nous balancer quelques vidéos de toutes ces filles, comment est-ce qu'elles sont en train de réagir. Bande comme ça, le que fille au sala, fille porte-à-poti oyo, porte-à-poti bazana bango, ils en ont mabete. C'est-à-dire kolianye, matière fécale, ils en ont pe mabete. Otoki kolia yango, ils en ont pe ceux qui font du monté. Ils en ont kaka showbiz. Il y a une vidéo d'une fille qui fait le tour quand même du net. Elle s'est décidée. Alors on se pose la question, elle voulait tout simplement faire du buzz ou elle était consciente de ce qu'elle était en train de faire. Vous savez, même le buzz en soi, c'est-à-dire que fille, tant que vous faites une vidéo, moi je nos vidéos et que vous avez répondu à travers le monde, vidéo et que panzana mokili mobima. Je crois que motoki vous en moi retenu et puis moi réserve. Ici, je suis en train d'insulter. On ne m'insultera pas seulement moi, mais on insultera aussi ma famille. Qu'est-ce qui fait que lorsque ce moto fingio est mal éduqué, on t'insulte pas seulement toi,
Mais ça traverse encore des limites. Ça veut dire qu'au-delà, parce que mon temps peut son éducation, ils allaient mes parents. D'où on touche aussi sur tes parents, indirectement. Mais une fille qui a pris le courage, qui dit d'ailleurs que 20 000 $ est à mon quête, 20 000 $ à mon ingana, 10 000, 10 que tu es belé, à 3 000 ngana osana, on a colia ngokuteur nenga osakanati. C'est-à-dire que mon tout a accepté et on se pose la question, bandeko bazo lia yango. En retour, mon tout bazo salaki aller sa moningani, azo gagner ni. Ce ne sont pas seulement des millions ou des milliards. D'ailleurs, je vous annoncerai une chose parce que ne comment a fongo la vérité à l'obini. Ezali bandeko oyo bazali kolia ba nye oyo. Ezali na loge moko o déjà biloko esalamaka. Alors ça dire que dans loge wana nde omoni biloko mo bima yayi un temps bando ba keno bandeko na boma ba jeune garçon 12h bakenda kolia nye. 12h bakenda kolia nye. Ça dire ezali loge euta libanda baya ekota na en Afrique, ça dire que c'est logo esalamaka déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tant qu'il y a aux olia, matière fécale, il y a moutou. Tout aux ali, c'est-à-dire que mouta fumoni munoko, azu asumeli na munoko. Tout azu yango abapa au pako là on en autres. Omi pakoli. C'est-à-dire qu'il va jouer en termes de chance. C'est-à-dire étoile ya moutou. Neye azali ko étouffé, c'est-à-dire azolongola ba déchet oyo bosoto zakati na ye. Nde azali kopesa en échange ya étoile oyo zanango. Alobi ko ki comment la conséquence les loté une année te 2 ans mais 5 ans après obanda ko développer ba maladie moko oyo ozeba origine nangote. Aucun hôpital ba traiter ezosimbate. Misus po kokufa no pe bongote. C'est-à-dire okufa okoma penza et na pauvreté moko intense. Tout ce que tu feras dans la vie au monde esimbate. Pour preuve ne ko abi memi son musika pour dire que bandeko pasi boki ko yebisa biso. Il y a certaines femmes et hommes au bimana mwasi moko boy. Obimana mobali moko boy. Depuis obimana mobali wana. Obando simba mwa mbongo zaki mwa kasa kasa na cop o sala boy mona ke simba. E simba. Depuis kaka obima osangisa nzoto na mobali wana. Depuis kaka osala acte sexuel na mobali wana. O constater que vie na yo comment bloqué. Rien ne marche. Okota bana osomba ba Lacoste bilamba o maputa na Brazzaville ozonga okweyi o changer cop ngana okena nzela mai okesoki wapi soki basanku soki wapi osala makamyo surtout okende bwende esimbate o changer olobi na okende l'échec yondo makaya suka c'est-à-dire ils ont la science ils ont développé na kati ya mboko depuis des années et des années même en Afrique c'est maintenant que ba milliardaire wana bazali kobimisa yango sikoyo pona tina na kolakisa batu ke non oyo eloko ekomisa komi développer eloko la réseaux sociaux pe ezali ezu à lire mosusu parce que bande comme ça ibando sala bande comme ça réseaux sociaux za quitté moyen ko vulgariser plein d'informations ils a quitté. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau maman Cathy Mungaile, naturothérapeute. C'était notre invité. Maman Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Landele. Santé boni maman. En tout cas, tout va bien de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Voilà, plaisir d'ali abiso ko partager moment oyo nayo et tout à l'heure tu vas naï ko betali solo awa. Na ngina ba réaction nayo na makam oyo, c'est-à-dire ils allaient koleka ba fia porte à poti oyo makam ils allaient ko salma actuellement aux le canal réseaux sociaux. Réaction ngai na ko s'appuyer na verset biblique. En tant qu'enfant de Dieu, Bible ndé ezali éclairage pour la orientation na biso parce que Bible zoloba la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Na kosenga na osoko kokiotane de la biso na Ecclésiaste chapitre 1er verset 2 à 3 ndé tokoyeba ko développer après. Chapitre 1er verset 2 à 3. Comble de l'inconsistance, dit Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Oui, papa, là.
Verset wana eza ko appuyer biso pona kotalisa que tout n'est que vanité. De la fumée, na lui sego elobi vanité de vanité. C'est vrai, batu bazo kumisango natalaki bandeko moko na ba page na ba Facebook bazo loba que 50 000 les ambons ebele pona deboule ya kaka na olia. Olia parce que ozo courir derrière 50 000. Mais to bosani verset ozo loba que l'or et argent appartient à Dieu. Nzambende aza mopesi na nyonso. Il est le créateur. Ya batu soka pesi mutuana 50 000. Yo aza capable de repesa 100 000. Nzambe okoki kolala lelo za maboko pamba. Lobi olamuki riche. Impossible pas nzambe za la raté. Mais nazo kamwa na batu bazo teka âme na ye pona biloko ekoleka lobi. To mona pe batu mususu na bambongo ebele miyibi pe bakota bayiba tika pe maboko baba. Ezala nango. Mususu pa lala na ndako étage et s'écroula to mona ndako s'écroula na bon marché. Batonga itina suka. Et s'écrouler bou. Ba o bazaki na kati pe ya kokufa bakufaki. Papa wana azaki hier papa Lupango le même jour ana atikala ya maboko pamba. Pona koyebisa bino ke nyonso c'est du fumé. Et loko ezo memanga na bandeko na nga ya basi na ba vieux après c'est kolula. Kolula. Bato anketo. Alingi komona muninga zana jeep te. Alingi komona muninga tie kabelo tina fesse te. Alingi komona muninga atambola na linette ya Louis Vuitton te. Mama soko koki ya Louis Vuitton te ba chinois ba salela biso ba manette ya 2-3 000. Ba beta ngo pe ba griffe. Yo moko kaka ndoko justifiant so eza solo to eza lokuta. Kokende Dubai ezamboka kitoko komona ngo pe na ba Facebook na ba information ezamboka kitoko kokioza attenté lulo kende. Mais ozo kende pour quel but? Koluka mutu na vie na ya zala bien ezama bete. Mais ozala bien na ba moyen nini? Ozo zala bien na ba position nini? Ngana kokite ata ba tiango 100 000. Ngai nazana ngata na 200 te non sala ngote. Outi ko expliquer biso bien awa. Bato bazo pesa ba 50 000 wana na échange ya étoile na yo. Maman livre a témoigné là biso awa que ateka madeso. Est-ce que tant noté comme madeso ayebra qui est la première dame? Parce que avenir na yo nzambenda yebi. Bible ezoloba, il est le révélateur des choses cachées. Pour yeba oyo rozala lobi, il faut aller dans le Seigneur. Bible ezoloba, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Soko fungoli yeso rokota. Yeso roloba lisu te na ba buisson ardent te. Aoloba lisu na ba voix audible te. Voix audible ya lelo na buisson ardent ezande nga na tozoloba. Mutu oya koyoka atali abi lilobo nzamba lobeli ngai. Pour Bible ezoloba mes brebis entendront ma voix. Ceux qui osali vraiment destiné ya mwana na nzambe oyoka. Orotala ikambo te na osala te. Tala kaka tango na zui programme ya osala eloko nde ba papa ale bavandi balobeli eloko. Ozoteka étoile na yo, ozoteka avenir na yo ya lobi. Tango o développer ba maladie cancéreux wana 50 000 wana ese sila Tango koma na ba maladie ya pobo kei bo sali ba culture atoke na ngona hôpital de la Rive ba oye baté so ezami parce que oteka ki déjà. Mutu ana komi na suka ya vie na ye alors pour à se métamorphoser azana besoin ya yo azwa ya ye apesa yo yo zwa ya yo opesa ye. Mais 50 000 wana tango vie ko compliqué lobi e ozala te. Tango ba mama ba okoma ko simba po parce que bando bandai ko sumba bazoye ba suite nango te 50 000 ezala te. 50 000 wana ezata na maboko na makolote ya kotele mapona ko mema na hôpital. Ba mususu ba komi ko avouer ngana kendaki mais tango komi ya nia na boyi na zongi. Ça peut arriver aux à la tenter. Mais ndengo oyo kabiso boy. Ça la marche à l'arrière. Zonga lisusu sima. Voya solo o epesa kabilo kwa na sans conséquence. Eza ngoka Jésus-Christ.
ngana bandaki na batangawisi na nga na ba 1500 lelo nayebaki te ke na tangawisi o baobenga nga na Japon nayebaki te na tangawisi o baobenga nga na Inde nayebaki te na tangawisi o bato ya Brésil bakobenga nga nayebaki te na bandaki ka lokola aventure mais batentation ezalaki te ezalaki ba ope ba ya te tekelanga projet yo okoka ko développer ngo te nga na développer leo otie combien nazalaki pe na pasi na moment wana nakokai koloba pe ta mosupe esimba nango te yelo kwa ozwa naye pesanga ta 2000 mais eloko nakomi kozwa lelo c'est plus que 1500 c'est plus que ba 2000 na ba 3000 o ba proposer nga tango nga azalaki na 1500 francs mais na maintenir ferme na boyi na biso ke esimba te eza projet na nga soki esimba te problème ya te na oluka so eloko mosusu na kosala ndenge ozoloba okoma osimba o esimbi te ata makala ya pambo bato baotia kaka wana bavandi na bango bato babenga makala ya yo kotiana ata moto akotala yango te mpo ozwi botutu nyonso ya moto wana nde yo ye nango chance na ye yango nde ekomi kotravaille kuna bozondima eza bien ozonga ya jeep ofungola boutique ofungola restaurant mais eza courte joie eza kaka lokwa nganga na bima na matadi wana aopesa bato mbongo courte joie na minute obeli liboma omoni nzela matadi nde ekauki tozalaki ozoleka bato maboma baza esote mpo série ya courte joie batimbeli bayesiko eloko bapusi yango mwa niveau eke Dubai lobi pe bana basi wana tokomona bango lisu na banzela mususu na moni mobali azosuba na kive mais azopanja masuba na manette yesko alembula na hôpital tant tokendaka soki ozoka bien te basenga bisoni masuba na sel parce que yango nde ezobimisa babiloko oyo oza nango na kati yo oyebi état de santé ya moto wana te ndeni yo koki kolembula kive ata po na 100 000 ata botiango 500 000 ngai na boyi Jésus Christ Seigneur po yenda opesa nyonso eloko nakoki oyebisa bino kaka ata na eta na o wana ata soko osi oliaki ongoke deuxième tour Yesu ana posa na o lelo porte azobeta obeta na nzela na ngana papa Alain alobi venez tel que vous êtes azo juger au nombre de niais au lieu azo juger au combien de masuba omeli mais alobi ya kaka ndongo zawana il est capable ya kofaçonner yo alongolaka biloko ezanga tina pesi yango tina alongolaka biloko ezalaki na se ya matisi yango likolo soki aza capable ya kosala na babiso oyo batuto yebana te kombo esukaka na veni lelo nzambe amemi kombo ya katimunga na monde entier aza capable pe ya kosala na yo donc na bengi yo yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur lobi na ekozala meilleur que Dubai wana ozolula que 50 000 wana olula okotanga mbongo boye ozovanda ozoyeba te osala nango nini po Jésus Christ nde apesaka biloko solo oyo ewumelaka ezanga conséquence. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Alors je crois nous avançons. On va aborder comme d'habitude. Alors vous êtes naturothérapeute, Bandeko Baebi Yango. Nous avons un témoignage. Témoignage de Memeli Bisou, témoignage nini? En tout cas, témoignage na Memeli Bino papa Alain eza ya moto atembe. Ye pa azali kaka ba cameraman na ba bisika tokenda kosala ba émission. Ayaka na ye to sala ba émission na patron na ye mais baka bilo mère ngandi mabilo noté. Ngandi mabilo noté. Oye azala polele. Ayebisanga ke mère ngande na zabo na belaka. Yazo bomba. Na bima déjà mukila na sima. Ye azotele makabi biloko na yo. Et ça dit que patron na ye asombi bakisi. Tango bakie ko sala émission mususu quelque part abosani yango kuna. Ye siko abetele onjita sima. Aki aji yango ameli yango. Or awumeli na musomba na bi na mela bakisi sito abanzela wana eloko te ezalaka kaka. Mais na meli kisi na yo na meli kutu ya otongola te na zwi ata ya kobaka te kaka o patron nga sombaki 8 bouteilles na meli yango na minute no yebisa musomba ekoti. En tout cas mère merci limbisanga pe na baduti nyonso na kotaka na kisi na yo na minute no yebisa yo naza mobimba pasi ya mukongo oyo ekomelanga camarade esili nde yango na ye nango comme témoignage. Na ebisaki pe na chaîne na bino na olekisa yango parce que eza témoignage oyo yo moko o expérimenté et sunga pe bandeko baza na même situation que.
Merci beaucoup, Maman Kati. Alors, avant de prendre le témoignage, comme d'habitude, osons se faire traiter. Ils appellent malin, moi, ça l'appelle témoignage. Attends en audio. Vous pouvez permettre de expérimenter, de sa confiance. Alors, nous allons suivre le témoignage et on se retrouve tout juste après. Oui, Maman Kati, bonsoir. Nazalaki na mwani hémorroïde et tingata ba 6 mois. Betinga 6 mois. Donc ça là nga mwa musumba. C'est nga musumba. Na milemo bakisi oyo eza bakisi oyo batekaka na babala wana donc ebando osalowa mwa calmant. So na milemo mwa mikolo wana mokongo eodérange te. Mais après mikolo na donc il a le bouchon et dérange nga ezalaka mokongo. Nazwaki bakisi na yo 8 na minute na melika 6 mais moi 2 jours vraiment mokongo est dérangé te puis en plus nous sommes na façon ezalaki na moni ekoti donc etikali mokie donc force kisi na o na ndimi on vraiment. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous avons suivi. Merci à notre frère qui a accepté de réagir et aussi et Bandeko Obazali na culture yako décourager Bandeko Msusu. Je crois que en tout cas il faut faire très attention. Congolais aligné comment na Congolais a évolué. Donc Congolais a besoin mon aka mutu babetera solo na nenga mabe. C'est-à-dire que ceux qui oleki to esimbi osimbikisi. Ceux qui paient ezo simbate oteyo balokayo. Alors il y a aussi un groupe de gens qui veulent peut-être décourager Bandeko Msusu. Boycotter peut-être produit ya bandeko ko décourager bato biloko eza bien te en tout cas eza mala monter parce que eloko zolinga osala ata yo ndeko atiki ko sala musala o yo okosala ngoti. Tu vois? Alors pense aussi qu'il y a musala o yazali ko sunga pe bandeko mususu. Alors ye azaye yo pe ozayo eza na musala osala ka mieux osala ka malamu o ye alukata mukolo monter a décourager to a bebis. Alors, lorsque vous êtes déjà là, beaucoup de gens pour décourager, pour commenter ma bé, pour fingisa, pour n'importe quoi, et ça m'a monté. Je crois que biso, tout ça là, quand effort, tout ça là, koya, azala moto, zali ko maîtriser, pe o azali ko effectivement, makamozali a solo zali ko sunga. Donc yondeko, oyo bongama pour nous décourager, pour nous sala ko n'importe quoi, yeba que prochainement tu vas nous dénoncer yo. Prochainement au lobby, tu enregistrer yo, tu bimisi yango parce que eza propreté. Moi, j'aime pas enregistrer dans le peu audio parce que ils ont n'engagé. Mais cette fois-ci, tu vas dans ndeko na to banana yo. To banana yo alors ça là déjà prêt sur sali bon. To so ka na audio no temps to tia audio no to tia na elongi na to tia na ba photo na yo. Ceux qui paient aux mariés to tia na famille non parce que c'est pas propre. Biloko boye ça la bien té. Aux mobile ils la responsable pour respect bazali ko pesa yo yango ndeko sala ki et qui ne petit na banana yo pe na mwasi na yo. Merci beaucoup. Alors, Maman Kati, et ça, on a un temps pour réagir par rapport à produits ou aux sala. En tout cas, ils ont ça bien. Ils ont ça bien et puis ils ont motivé à travailler les sous davantage. Papa, là, je crois que tu as 2 semaines on a l'équipe à Wate. Na l'équipe à Wate, pourquoi? Baki si mususu et silaki. Et na kei na libongo ndenge za batu bauti bamboka bayaka pe na banzete bayaka na bakisi na luki na monité. Donc nazaki obligé nga moko na kende ti bandundu cette fois-ci na kenda ki inongote na ke côté à bandundu parce que kuna nde nazaki na trajet ya mukuse na kei pona oluka ba plante wana et soki nazo boya kosalela bato n'importe quoi parce que na ngiki sinanga na muto ameliaki une année passée na muto azomela siko ayoka ngoka gumoko je préfère encore na améliorer en que na bebisa soki bato bazo témoigner boye ezola ki ça sérieux on appelle ça na musala nanga je le fais vraiment avec un cœur qui si soki ingrédient ko kité na sala raté au moins muto na tiki kasimbongo na ngai so ekomi problème nga
En tout cas, na maison chez Kati, bakisi nyonso o ezangaki. Bino bato na ebisaki bino ke bozonga sima. Bakisi na bino ye parce que na sali ba plante wana na zui na ye ko sala. Et puis bandeko oyo bozali wana pona ko bebisa musala nanga naza d'accord na bino te. Pe yesu nga na salelaka autika bino te. Oyo yozo lingo sale pa nanga e kozala salaire ya vie na yo. Parce que nga nazo sa musala nanga biso ba congolais pour ne pas généraliser. Certains congolais boza wana kaka pona ko bebisa misala baninga. Boza wana kaka pona ko luka o étouffé akende liboso te azonga sima. Nga na to sala domaine moko te. Et même si to sala domaine moko. Nga ton na yaka na tikala kolobela kisi ya mutu te. Na tikala kotanga kombo pakala na songolo te. Na respectaka bino na coin na bino na musala na bino. Boyebanaka avant bozalaki bato yo biso tozalaki koyoka na ba radio na bomwana, mais chaque chose a son temps. En tout cas, tant na ngai eza yango yo. Yesu pende atienga peinture, atienga na exposition, yango bozomona ke makambo na ngai ezokende de gloire en gloire. Eza likambo ya conflit te, eza likambo ya comparaison te. Yo progresser pe na oya yo wana sala ngo bien, po yanga na osala bien yango batu bazozala. En tout cas, Jésus-Christ azana pona ko défendre nga parce que ayebi ke na travailla kana makila na ye, ayebi ke yende azala chimiste ya maison chez Kati a ko permettre te nga na omona ote me ya omona. Kande papa le alobi to banala yo. Photo na yo na commentaire noto tiesika moko comme ça et ça la yo oyo kana no sonyo koyoka par rapport ya musala o ezo kende bien. Batu ba okende ba hôpital moderne. Bazo bika pete bazo kufa totika kozonga kuna te tolo ba hôpital wana babomi batu basali bote yo moko ndengo za wana omelaka kisi ya mundele mbula na mbula me maladi wana oza nango kaka ozongela na mundele wana te po yebisa eke kisi yango na omela kaka na obika te ya ngai ndo obimisi maseke obimisi mukila nakende kopanza e osimba te ta oyo penza eza ta ya opanza te na okende nde liboso. Merci. Très bien, merci beaucoup Maman Cathy. Alors je crois que nous allons faire face aux téléspectateurs puisqu'il y a quand même, il y avait rupture des stocks. C'est quoi déjà stock et zongi, produit ezali. D'ailleurs, tout au bozali n'a besoin d'un produit quelqu'un comme on a qui ezala quitté, n'hésitez surtout pas. Bozala je dis bien bozala ebele. Bozala ebele sous yakuya ko zoa produit parce que d'ici là au monde a soba toaye ba tchétché maboko et que jusque là et main d'œuvre zana no muké, c'est-à-dire que yazana pena ba te belé te pas dans ça là ba biloko produit belé. Donc alors ceux qui se dépêcher ya kambangu pour permettre voilà donc biso peut déjà dans 2 semaines en gotier à la souté mais type et en tout cas merci Nabino surtout. Alors Maman Cathy face aux téléspectateurs. Merci. Merci. Mbote na bino bandeko balandi na yebi ke bozalaki ebele na sima ya ba etando na bino pona kolanda biso. Na pesi merci mingi na bandeko nyonso o basutenaka musala nanga. Merci mingi na bandeko nyonso o basalelaka ngai bolamu kati na musala oyo. Kombo na ngai Maman Cathy Munga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Nazali koyamba de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na Ngaliema de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Nazako Yambali sous tous les jours sauf samedi et dimanche na Victoire sur l'avenue Ikelemba numéro A9 de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Bandeko o bozoya ko se faire consulter to bandeko bozali à l'étranger. Tango zotina ndeko na yo aya ko tunela yo pour la consultation. A fouti consultation na ye et pendant que yaza na bureau nanga ngana zo solola na yo pour na zo ba détail on a ko mettre na fiche na yo enfin que na ba ko sala analyse pour na traitement na yo. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 000 12 Nasuka. Nasengi Nabino, pardon.
Bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM la nation puissante. Na maison chez Kati toza en mesure ya ko soigner ba maladie ya ndenge na ndenge. Maladie lokola tension, lokola diabète, maladie lokola éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mukongo pasi, mutu pasi, yo obelaka glaucome, ozana problème ya insomnie, misu mabele, misu ebimaka mai, ozo Coca-Cola latte, yaka na maison chez Kati. Bandeko bazo souffrir na goutte, bandeko bazo souffrir na rhumatisme, bandeko bazo souffrir na ba courbature, yaka na maison chez Kati. Yondeko okoma impuissant, yondeko oyo ozo souffrir na infection urinaire, et umela mbula na mbula, ozo zwa lobiko yaka na maison chez Kati. Ata yondeko za na problème ya prostate, yondeko yo oza na problème ya sperme, ezobima te, ezobima mupepe, ezobima mai, ezobima solo, et comme couleur lokola mai, et comme jaune lokola mosaka, yaka na maison chez Kati. Yondeko oza na problème ya azospermie, oligospermie, maladie ya ndenge na ndenge o ezo sala teke yo opesa moi 6e. Na maison chez Kati, toza na ba traitement wana. Ndeko mwasi o règle katana, ndeko mwasi o règle comme élastique, ndeko mwasi o trompe boucha, ndeko mwasi o col boucha, ndeko mwasi o matrice comme malili. Yaka na maison chez Kati, toza na bakisi o ekosunga yo. Yo pe o koma kobela carré dentaire, mino mela bakisi ebele, mino koma coloré, mino koma chocolat, olingi mino zonga pembe lokola ya mama Kati, toza na bakisi o ekosunga yo. Yo oyo bimaka makila, soko zo brosser mino, yaka na maison chez Kati. Bandeko bazana ba problème ya rhumatisme, yaka na maison chez Kati, tozala bakisi. Yonde koza na mabandi, moyen olata okanga suki ezate, motika mbunju polele ezate, repousse cheveux ezali na maison chez Kati. Bande komibali ope bazomona ke chombo na eza muke, alinge koma munene, alinge koma mulai, yaka na maison chez Kati. Pommade élargissante ezawana. Binope oyo bozana besoin ya renfort, mwamba papa azawana pona kopesa o makasi, olongwa komina Kinshasa tiki ngabwa makolo, olongwa njili tilemba makolo, mwamba papa azawana pona koumisa, pona kopesa bo pikiliki bo bokunju bo njoto bo yo, yaka na maison chez Kati, biloko wana nyonso ezali. Sikoyo pona kosukisa, numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 Nasuka. Na bandeli plus 243 82 20 012 Nasuka. Na sengi na bino babone à Nouvelle Tendance. Bo s'abonner pe massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM la nation puissante. Kuna bokozwa ba notification par rapport à ba information autokokotisa à chaque fois na chaîne na biso. Na pesi merci na équipe mobimba ya Nouvelle Tendance. Merci na Lara Drone oazaki na sima ya machine. Merci na évangéliste Michel Kuchu pour apport na yo na musala nanga. Merci lisusu makasi mingi na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Molengo pour apport na bino na musala nanga. Bino mutu bondima kozala ba kobai ya maison chez Kati. Soki binote qui se koki kobimate sur la voie publique. Merci lisusu na famille Cursus Honorum de l'Izipa. Bino batu bosali marche ya les anciens de l'Izipa. Nzambe abatela bino et merci pour na ba partage na bino na ba story na ba statut pour na vulgarisation au bosala kana musala nanga. Merci lisusu na équipe mobimba ya maison chez Kati pour na musala kitoko ongai na bino tozo sala ensemble. Soki Jésus Christ azongite nde tomona nimbala ya sima. Bye bye.